témoignage na biso ba mapasa au bozomona donc bisika touti na bisika kokomo to komi lelo donc soki nzambe te to se retrouver si ba micro moko comme ça au lobaka to se retrouver tant sous ba fazer tant souper ba kuluna tant souper donc to yebite ero to na ba prison soki wapi na le rôle nzambe atika biso na pema yango to za lelo témoignage na biso eza ndenge to botama na biso to botama na ndenga mabe botama bana moko donc ya masumu bana moko ya mabe donc yaki na famille okabola famille biso te mutu bingaki yango ezalaki nzambe mutaki ezala bongo pa tango mama akomi na zemi donc mama wa biso aza lokola oloba mama kulutu mama oyo aboti biso aza lokola mama leki et est arrivé na moment que mama leki ake kobota na mobali ya mama kulutu lesiko abota biso ba mapasa oto za lelo. Donc expliquez bien mama leki otana expliquez bien papa donc papa na bino mais quand expliquer bien papa na biso ntango abali mama po aza lokola mama. Merci beaucoup, merci à vous tous, merci chers internautes, les amoureux de Jésus-Christ, les amoureux de la grande chaîne EHP Media, Bouye Malamu na émission na biso ya mokola lelo, Bouye Malamu na plateau deux adorateurs, Oye Kambami Nangai Wabino, l'humble serviteur, votre humble serviteur Nathan Mwamba. En tout cas, que le bon Dieu de la Bible a l'embâté kopambola moko la moko a l'embâté na kotala ba situation nyoso o bozali koleka yo oyo oyebiete ozali koleka ba situation moko boye calomnieuse yo ozali koleka ba situation moko trop dure. En tout cas, la Bible nous dit et comme à un moment moko esenga ka kokumisa nzambe, adore ton Dieu malgré tes problèmes, adore ton Dieu malgré les soucis, malgré makambo zo simbate yekola kokumisa nzambe malgré les 2 heures. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous, c'est la grande chaîne EHP Media, comme je le disais tantôt. Et sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Vous pouvez déjà les voir. Nous sommes bel et bien avec les jumeaux adorés. En tout cas, moi, je les appelle comme ça. Jumeaux moko ba préférer ko sela nzambe uta bomwana, nzamba zwa bango bomwana. Alors, lokola mo mesana boyebi ete nzembo na biso to mesana ko banana yango penze zali lisolo ya motema. Lisolo ya motema tozali bongo na bajimo na biso na longo na bango lelo toko kene kaka adoration te lelo toko meka ko beta témoignage na bango et je vous rassure que ceux qui ont na motema te s'il vous plaît babetelo lisolo otala te parce que bazana témoignage moko trop choquant et trop choquant. Alors en tout cas que le bon Dieu de la Bible vous bénisse. On a le jumeau. On dit shalom à vous. Shalom yana tabamba. Boni. Shalom. En tout cas, nzamba za lokumu. Lokwa mo mesa bobi ete lo sambo na biso to sala yango kaka na loyembo. To ko bana na nzembo na biso ya d'habitude. Zela ya lola mama papa awe kumama papa isolo motema kumama papa awe kumama papa kisi ya soni papa awe kumama papa isolo ya bomoi nanga ena beti na nzembo tango mipepepe bambonge yaki na bomoi nanga na Yesu ati kaki kolo ozwanga bomwana kumama papa awe kumama papa kisi ya soni kumama papa awe kumama papa ozwanga bomwana kumama papa
Yawe kumama papa Waouh. Non, c'était trop magnifique, c'était trop bien. Alors, Boni, bah santé, to bani na yo. Oui, santé ça va. Santé pena ça va na donc moi na boy c'est que Nzambe alola azo continuer au sabsu bangolo. De to sanfi. Zamba zalokumu. OK, kuna pa ndeko na biso. Boni yo pe santé makamuzo kende nini? Santé zo kende na mo, santé vraiment kimu. Nzamba sala. Pe makamuzo kende na mo bien ndenge ka. So bozo compliqué nga wapi Romulus. Romani. José. Nga mo oti siko no na kangite. Na moni Jozo leki Romani na mo munene hein? Ah, do yob ne pe yaya. Non, bo ça da souté. Bo ça te so ta José mo munene. José mo munene Romani moi. Romani pa ko yani munene. Romani pa Non, c'est trop bien et merci beaucoup, merci. Et je dis un grand merci à nos 34 700 abonnés de la grande chaîne EHP Media. En tout cas, Nzambalola, Alemanate Kopambola Bino. Et aussi à notre maman GH, ya papa Ose Amani, maman, qui est le bon Dieu de la Bible. Alemanate Kopambola yo, pe apesa Bino, yo na papa Vimolaï. Toza le sus, toza nanu na posa na Bino. Toza penzano na posa na Bino. Pe bandeko nyoso baza na posa na Bino. Équipe technique Mobimba, Charlie Kanga, Image Pro, Dédé Miongo, Aigle de Kawele, mon confrère Brice Bill m'a dit garçon sympa, en tout cas force à toi, en tout cas bon rétablissement, Toza Kozela yo impatiemment. Alors, Tozongiawa, Tobanina José, Lelo, on va parler de votre témoignage. Est-ce que vous êtes prêts, à cœur ouvert? Yakoube Kilabiso. Les solos d'Abino, comment ça a été, qui nous le olo, vous se retrouver dans l'état où vous en avez. Bien que tu aussi sa témoignage, parce que Eza Penza Moulaï, tu rejoins moi, on va partir à témoignage et puis on va adorer, dire on ne peut pas interrompre comme sans amel kolo à témoignage. Donc témoignage Zoya, Petokosuka na louange et adoration. Merci à vous. Merci à Nathan, merci pour la parole. Donc, témoignage na biso eza mo passé mais to pamboyela kango ka Nzambe parce que ye moko alingaki ezala bongo. Amen. Donc soki toza boye eza pona ye alingaki tozala boye. Donc so na biso ezala mo passé na tant to kanisa kango mais esalama déjà bongo. Donc po to koloba na bandeko balanda biso témoignage na biso ba mapasa o bozomona. Donc bisika to wuti na bisika ko komo to komi lelo. Donc soki Nzambe te se retrouva tant Simba micro moko comme ça au banga se retrouva tant sous ba fazer tant souper ba kuluna tant souper. Donc to yebite ero to na ba prison soki wat na le rôle Nzambe atika biso na pema yango toza lelo. Témoignage na biso eza ndenge to botama na biso to botama na ndenga mabe botama bana moko donc ya masumu bana moko ya mabe donc to yaki na famille ko kabola famille. Biso te mutu lingaki yango ezalaki Nzambe mutalingaki ezala bongo. Papa tango mama akomi na zemi donc mama oya biso aza lokola koloba mama kunutu. Mama oya boti biso aza lokola mama leki. Et arrivé na moment que mama leki ake kubota na mobali ya papa ya mama kunutu. Lisiko abota biso ba mapasa otoza lelo. Donc, expliquez bien. Maman Leki, expliquez bien que papa, donc papa na bino, mais quand expliquez bien, papa na biso, tant abali mama, ou aza lokola mama kunutu na biso, papa tant abali a 15e, tant ba vie na mutation, ba mutation, nde ba na petit sœur aza lokola mama Leki na biso. Kwa ki osuna papa. Tant akei, okende ba kenda ki kuna. Papa na biso a sente leki ya mama. Papa na bino abimina leki ya mama na biso. Le papa na leki ya mama, le leki ya mama aboti biso ba mapasa. Sango wana tango yokalaki na famille, esalaki vraiment pasi. Esalaki pasi, na kabola famille wa kia bena na ndenge na yo kuna kila ndenge na yo. Et puis tango to babot ba sente bongo, mama ayo robota biso ba mapasa. Mama tanga boti biso ba mapasa, famille kabwana ki. Amaleki akina ndenge na ye mama pe kunutu kuna donc epesaki pena problème na famille.
ntango akei mama leki bisika akendaki aboti biso mapasa ntango aboti biso mapasa azwi mobali na ye ntango azwi mobali na ye mpe aboti biso me mobali wana deja biso na age ya 5 ans mama papa wana tellement anda kolinga biso te nde mama leki wana ye kobwaka biso na maboko voilà abwaka biso maboko ya yana donc ntango abwaka biso bongo donc tozalaki na donc eza kaka mawa tozalaki na santé moko boye donc loka bato moko boye donc bakokufa lobi ntango mama abetelaka biso lisolo parce que ye wana aza kaka mama kutu ye nde moto abokola biso kobanda 5 kino lelo ntango abetelaka biso lisolo oyo donc esalaka mawa mposa kolela parce que ntango mama propre mama na biso mo aye kobwaka biso na maboko ya mama kulutu donc tozalaki na nzoto tozalaki na santé te donc tobela koshokor esengaki sikoyo mama kulutu azwa mosala ya kokende kobanda kolesaka biso na bamasere mpona tozwa santé kobanda kolia basoya kobanda kolia banuna balia basoya komela bapotopoto nde tokomi boye ntango topuse mwa moke na age ya 7 ans papa oyo azalaki na mama lisusu mama kulutu baye kokabwana de vie ekomaki difficile vrai papa na biso baye kokabwana na mama kulutu ko mama kulutu atikali ye moko oyo azali ka mama moboko ye kaka nde mutaka ti lelo ye mutu atikala mama moboko donc baye kokabwana vie ekomaki vraiment difficile kote mosusu babenga biso bandoki kote mosusu bosimba boye bano motu baye kosala boye na famille donc tobwakamaki mama kulutu oyo aza mama na biso lelo nzela moko alakisaki biso ezalaka nzela ya nzambe asali biso na nyonso naza na eloko kopesa bino te naza na bisika kotia bino te babengi bino bandoki babengi bino boye me ngai nalakisi bino nzela moko kaka ya nzambe nde bokolonga na nzela wana alors nde tobandaki kokende eglize kodimi nini koyembela nzambe nde lelo toye kokoma oyo tokomi bo donc histoire eza molai kolia ndenge nini bwanda okola ndenge nini mpe classe botangi ndenge nini bosuki na baklasse boza badiplôme non yana ta donc eza vraiment pasi donc mama kulutu oyo aza mama asalaki effort tobandi première deuxième primaire troisième quatrième cinquième sixième tant tosala kaka tena faible oyo lelo ekoma ena faible tant tosali yango na espoir nyonso kenda tozolata pantalon topase première secondaire mama baye koboya na papa moto akosimba ata kobakisa boye azalaki te biso famille na biso yaya toyebi noko te toyebi tata mwasi te toyebi nani te donc tozaka kaka na ye moko mamaka siko akende kosimba boye azongisa boye donc mpona kuto topase mpo tokende kosala tena faible wana esengaki mama kulutu oyo aza mama abanda kosala bilanga aluka streka boye asimba boye nde tokende kosala tena faible mais ntango topase kaka 6e tosuka kaka wana classe mosusu tokomaki toya badiplôme te parce que mama amonaki eloko akosala te ye moko asimba boye azongisa boye eloko akosala ayebisaki biso tozala kaka tosa confie na nzambe akomema biso bisika oyo tokoki kokende parce que ye kaka nde moto apermataki makambo wana eya donc eza bongo témoignage na biso yana te donc histoire eza molai ya koloba eza ndenge totamboli ndenge tovivre mais ndambu kaka tobeti yango wana yango tomesana na biso kwa adore nzambe koyembela ye parce que toza su na moto te en tout cas yango tomesana koadore nzambe koyembela ye parce que moto mosusu azali te apart nzambe alors moi moto na mosusu azali boye bobandaki kokoma ndenge nini bolia bauniforme nani abandi kosombela bino ezalaki ndenge nini wameka mpe koyeba kolia ezalaki na pasi yana kolia vraiment ezalaki na pasi kolia ezalaki na pasi arrivaki na mama moko boye donc moko beti te ntango tobelaki kwa shokor ya mama voilà ntango tobelaki kwa shokor esengaki ke basoya komema biso na maser masema ntango torécupere mwa santé oyo eza ke bolala banzala ntango so ya 3 jours 4 jours bokepe na nzela boye okekuti na eloko bolokoti okabonani passeport banda obokola mpe bacochon papa azalaki mwana azalaki mingi na basystème abuka bacochon banda parce que ezalaki ke bokende kobuka ntango so batete bacochon ntango so boke kobuka batete bacochon bosali 2 jours na nzela bolia te okela nzela bolokoti manguba oke bolokoti ntango so mikate mutabwaki oke boye donc ezalaki pasi kotanga na biso bauniforme ezalaki ifo bazwa bapantalon ya papa tellement papa azalaki monene bazwa bapantalon na ye
bazwi bakei nango na to batailleur nde badimele biso basali biso bakilote bapantalon mpe ya noir te ntango so bapantalon ya kaki nde basaleli biso yango bakilote nde bokei nango classique. Donc eza vraiment pasi mpena donc ti tovandaka soki oyoki tozoyembela nzambe toyembeleka parceke toyebi bisika azwa biso soki ye te donc mawa vraiment enata tozalaka na posa mpe to arrive okende mpe bosepela ntango ezalaka baninga batie poudre ya mpengo ozokesene nzambe tosalaka pena nini mpo tokóma lelo boye me moya kopesa nzambe soki lelo oyo motu moko ya mawa monani alobi azongisa bino classe ozwa le fisque diplôme d'état bozala d'accord? Tozala d'accord yanata avec plaisir tozala d'accord donc yango mpena ezalaka souci papa envie ese bozwa déjà temps ya kokutana naye bon tozwa temps ya kokutana na papa parce que papa ntango amoniki akeyaki parce que papa azalaki chauffeur personnel oyi bachauffeur personnel ya série wana banda omona bambongo nde banda kopesa bapanike ya kolingalinga basi ntango aye komwa kokwea komwa mokolo nde akomi koluka moye asangisa asenga bolimbisi boza bana ngoni ngai nasalaki boye te so nakendaki te mpo nafuta mama ya bino donc apesaki baraison na ye mais déjà lokoma ngo toza lelo yanata atikaya lopango te lopango asombaka tozalaka na lopango na ye lopango asombaka mbula eya ebuka nyonso wana na selembao nakomi na selembao mbula eya mpenza ebuka nyonso parce que asombaka lokwa mapango mibale asomba lokwa mibale etala na boye oyo mosusu anakuta tongaka te mbula ebuki nyonso oyo mosusu asombaka ezalaka na ndako ya chambre salon nde tobanda ovanda biso nyonso na ye mobale mbula eye ebuka nyonso ekenda na érosion. Merci chers internautes, je pense que ça fait trop mal, mais les témoignages, les lots au bango au bazali, les lots bozo vivre nini, les lots makamozo qui nini, les lots tobagi le retour le bango sous te mais to me kana ko beta misolongo bozo bozara na mama mesika moko bozo nini ke la ndaku okena ne pas lelo toza na mama esika moko te toza na mama esika moko te mama aza na cancer mosusu tokoza biso mibali tozosukila ndako kofutela ndako me kofutela ndako wana ezala kaka bon mwa bato bazalaki banda koyede biso l'instant na micho nano nakamotenono parce que kofutela ndako wana ezala nga nasalaka na université nasalaka mosala nini nabisaka bakiti nabiselaka baétudia bakiti tu as vu la petite dans moi 50 chaises mon boy la grande fois mon boy ba ina kaka ça y a genre la kitchen qui ça parce que c'est moi qui te ça moi 50 chaises à 25 000 euros 60 40 000 et moi je me dis là je na 8 millions na kaka ndé pour bomba madame et je me dis que bien ina kokanisa kufuta ila parce que fana na mama esika moko ba souci te wana eza titalaka mama te basusi akoma deja kobela estomac ya bolela ye ezaka pele tokupe bongo ntango moto ya biso moko olala mpe tolala biso banzata ya dejour mais tokóma epa na ye te mpona kotika ye kaka aza alaise tosambela nde nzambe apesa biso apambola biso totia vie ya mama na biso ezala vraiment stable vraiment parce que basusi bapasi oyo amona anyokama mpona biso toza na posa nzambe abombela biso toseka na ye tobika nzambe ye nde bobombi to akobomba te toseka na ye yango totika ye vraiment mwa mosika totika ye mosika mais ezalaka tokobeta mwa ke mobetele matoka boni eza bien. Merci beaucoup, nous sommes là pour adorer. Nous sommes là pour adorer, nous sommes là pour louer. Et où est l'équipe? Ici l'équipe, Nzambe azwa bino bomwana ndenge tozoyemba awa Nzambe azwa bino penza bomwana et nazara na esengo ya koloba ke Nzambe azwa penza biso bomwana memba biso mona biso boza témoignage et force à vous bano baleka na ba nzela ya boye c'est que Nzambe azo préparer témoignage moko ya grave et je suis persuadé que Dieu va faire quelque chose dans vos vies. Merci beaucoup, on est là pour adorer, on est là pour louer, chers téléspectateurs. Je pense que vous avez suivi et nous avec vous ce témoignage. Lorsque j'ai attendu ce témoignage, et alors aujourd'hui je ne pourrais pas je ne pourrais pas rester comme ça. Ça pourtant leur demander qu'on essaye un peu d'en parler. Parce que yo c'est un peu vivre un problème, problème. Il y a des gens qui ont souffert plus que toi. Sachez-le bien que na ba nyonso bazali ko souffrir lokola biso ba misus oyo. Nzambe azo préparer biso na terre.
Donc ezalaka bongo, Dieu prépare toujours au témoignage. Alingaka te akabola gloire na yena moto nyonso. Il cherche toujours à attirer sa gloire, en tout cas en lui-même. Merci beaucoup, on continue, on est là pour adorer, on est là pour louer. Je vous laisse le plateau, je vous dépose la micro, ça est là. En tout cas, prenez votre temps. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à Maman Caroline de la France et merci également à la grande sœur Nathalie d'origine, Maman Média, et merci aussi à Dorcas Carouchi pour la Bibliothèque. Allez, au revoir. Ozali oyo abongi na lokumu osungi na kokamwa mokonzi one naza na bomoi Yesu ozali oyo asimbi bomoi na ngai bipana te motema bipa miso na ngeza kotala ozali likonzi ya pomo ya basantu ekimelo nanga ozali nzela bipai na kotambolaka Papa yozali malamu mingi pona ngai isekwa ya bae bakinda ona elika ya kosekwa yo nsima nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene nzambe na biso oza kosala yo lobi yoza moninga nanga elonga eza na yo bipai ozali ndeza malamu kolo ozali nyonso ya motuya mobateli nanga bipai nakona motema nanga yozali nzambe yoza na suka te mosungi na bae tolemba tobungisa elikya yo nsima nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene nzambe na biso oza kosala Hallelujah. Oh, yozali kimia mpe sengo nanga bilembo ya bosomi oyo mokili ekoki kopesa te biso bipai tosuki yango eza suka te bobiyano nanga isimbami na yo mosuni na bato yozali nzambe yoza na suka te mosungi na bae tolemba tovungisa elikya yo nsima nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene nzambe na biso oza kosala Zali oya fandi na motema nanga eyasunakanga nakota Zali na makasi na ngai te na nguya na ngai te na bolingo na yo nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te
nanguya na ngai te mpona bolamu na yo shama yango nyonso ekoki eza mpona ngai te loyembo na ngai te bolamu na ngai te nyonso ya ngai te kasi nazwi ngolu liboso na yo mosanta mosunki oyo azwi ngolu motayambo oyo nazalaki otepa koyenga na liwa na molimo pepene ya nzoto kasi mosantu alolo oyo ozali ondimi otika ngwendeno ya bokozi ote maboko na potopoto wana babengi ngai mosantu nazwi kombo na yo nazwi kombo na yo nakotikala pembeni no yawe mpona kozela bilaka nyonso oyo pesi soki bilaka yango ekoumela nakozela nakotikala pembeni no yawe mpona kozela bilaka nyonso oyo pesi soki bilaka yango ekoumela nakozela yaya Yesu yaya oyo ya ngai yaya ozanga Yesu yaya oyo ya ngai utiki ngwendelo nalola okitimbangu na se yaya oyo yanga Yesu yaya ozanga yaya oyo yanga Yesu yaya ozanga bongo bokotuna ndenge nini esalete nakoma kosalela Yesu Masiya solo motune tunami Nzambe yendakelakanga oh, papa mama bokotunga ndenge nini biso esalete tokoma koyembela Yesu Masiya solo motune tunami Nzambe yendakelakanga bongo nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi mon frère ma sœur nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi ngai oyo nayokaki lolaka ntango mansi apesi ningiza natosise kotosa yo mpe oyokaki lolaka ntango mansi apesi ningiza otosise kotosa yango ngai oyo natiki nyonso mpona Yesu atalisinga nzela alobi nakende to mpe otiki mabe mpona Yesu atalisi yo nzela alobi okende nazalaki na ngai ebembe Davi Mansi azongiselinga
sala nanga nyonso elingi nzela na yo nga nayebaki te na bitiki mbeka ezwa ata lolikabo efano Yesu nazalaki nanga ebembe lavi mansi azongisa elinga sala nanga nyonso olingi nzela na yo nga nayebaki te na bitiki mbeka ezwa ata lolikabo epano Yesu. Haleluya. Mawana oyo akota elikia na moto, mawana oyo akotalela na ye papa ye azali lokola moto mawana kati na esobe moto akosalisa ye lobi akojola ye lobi akokima ye mawana oyo akota elikia na moto, mawana oyo akotalela na ye mokili ye azali lokola moto mawana kati na esobe moto akosalisa ngai lobi akoseka ngai lobi kuna akokima ye esengo na oyo akota elikia na Nzambe azali lokola nzete pembeni ya ebale mbula to mbula te akoki kokauka te akozanga pe eloko te Nzambi mukavanganza yai wasamuna wadami ewa byabyo byede kulendi kweni byabyo kasiki wewa moyo kalusimba we walongwe Nzambi walongwe Nzambi mukayai wasamuna wadami ewa byabyo byede kulengi kweni byabyo kasiki wewa moyo kalusimba we walongwe Nzambi walongwe 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 Nzambi walongwe mokili oyo mokili oyo mokili oyo mokili oyo ezali na ndeko te mokili oyo ezali na litomba te mokili oyo anga mokili oyo makambo ebele anga mokili oyo makambo ebele mokili oyo mokili oyo mokili oyo mokili oyo ezali na ndeko te mokili oyo ezali na litomba te mokili oyo anga mokili oyo makambo ebele anga mokili oyo makambo ebele natambwisaki bomoi na nga na banzela ya pamba ye namemaki bomoi yango na banzela ya pamba ye na maso nasalaki namimonaki ngai Nzambe lolendo nasalaki namimonaki ngai Nzambe milangwa nasalaki namimonaki ngai Nzambe kindumba nasalaki namimonaki ngai Nzambe ndako ninyo ngai nakotaki te banzela ninyo yo ngai nalekaki te kasi tango ngonga Nzambe peti kati nanga natamomba tango ngonga Nzambe peti kati nanga ngo namoni basana Nzambe babimeli ngai bwasa bateinga nimela Yesu Mesia yazali nzela
solo pe bomo. La chaîne qui vous édifie.